bana ba base bana ba public le fait que bazate conseil monsieur na masina que va y avoir donc ba va diviser mais jusque là on va bien que ça le bien quand même maintenu mais tout peut se donner chance là-dedans on ne sait pas tout peut changer le bien quand même maintenu mais quand même au début le bien quand même maintenu mais ce qu'on vient le bien ma yaka elle a gagné ba planter elle a gagné un spectacle on l'a tatoué spectacle. Merci. Voilà, donc le bien quand même maintenu. Non, oui, elle a raison. Oui, la salle culturelle. La salle culturelle. Mais ils ont l'influence de Oyo Batanika Basala par rapport à ça. On peut dire EPZ qui pénate. EPZ. Et on a un second ligne par grandeur, il y a stade de Martin. Il y a un centre pénotel. On combat bien. Mais il faut signer un stade où on va encourager. Et ça penza va encourager. On a rempli le stade où on a besoin de lui. Ce qu'on s'est préparé en conséquence, le stade de Martin et comme Mélayon, les hommes Mélaye. On y voit pas ces chances. On a pensé à concert militaire. Sécurité, ça assuré. Est-ce qu'on va soldat par l'équipe à fan? Mais ça peut battre. Baza batu, mais bon, on va le concert. On va sécuriser. Bon, la vérité blesse, mais ça vérité est mais il n'y a pas le bel place, le bel qui plainte avec spectacle. Bon, viens le bel qui m'a renvoyé à plainte. La définition à stade de martyr, c'est d'abord les plaintes. Voilà la définition à stade. Mais Bobo ya quand on est bandé, le Bobi musique indé. Musique indé. Bobo ya quand on Bobi musique indé. Voilà, chérie, comme namna otuna. Namna zotuna. Bolobaka premier stade est ça la plainte. La histoire ba stade après 20 ans. Bobo ya quand Bobi est musique indé. Bon, stade de martyr premièrement, ils ont nous plein. Après musique, échanger. Frère, bon changer. Tout le monde a analyse na bino. Tout le monde analyse na bino. Et donc j'aime tout le monde analyse na yo. On va que musique indé. Normalement, pas de ballon en anda ko bobo ko. Nazara maele. Batu to ballon en anda ko. Ba planté. Ba ko ta musique. Parce que batu wana de temps ba yaka, ne bazo construire plein. Kasi bongo. Donc tosongi sikoyo na politique ya plein. Quand on sait la politique, il y a plein, mais en réalité, il y a pas autant de gens. Voilà. Merci beaucoup. Félix Wazekwa, Azali artiste ya mboka na ngai, République démocratique. Pour soutenir les belles personnes qui sont les gars, les cultures, les amis de la culture, bana ko soutenir netinga, bana ba Martin nyon so 12, bana tester bandaga. Si lelo Martin moko na 1997. Tango wana 97, tout wana na yebi. Donc lelo il faut que tu aies Félix Wazekwa à Bofu. Na bengi ba fanatique nyonso amoureux de la bonne musique. Ba cultiver ndenge moka benga ba cultiver oyayi. Bana ba commune nyonso. C'est-à-dire bopenda naka déjà bana makete mutu na bino yeyo. Potonto mona ki ngiringiri fera betaki ngiringiri pena bayaki bango nyonso. Tango wenge na biso betaki bandalumwa mobimba. Tangu emene abetaki bandalungwa tangu bebecha na betaki okinga bo bandalungwa oyo pe bana matete oya ebele oni britannique bana kisensu mutu na bino yeyo donc bocha epwa po bambeke Nous avons problème na fali otaki fali te. Pardon Otaki fali te on a problème na fali. Mais na tangi pe kester te otaki kester. Na tangi kester On a mettre na tout ka te kai on a problème na fali. Ko folo mi de tout en allant père na e ko folo mi de Moni ke mo ba o na ko na bese a boleki na bino place ago. Vous appelez Barbara Kanam bon, ngai conseil na kopesa eza boye nalobi te nazali motu ya esclave nga nalobi yango mpe naza opérateur naza mpe mpona bebe chanda naza mpe mpona papa wendo nyonso Vous avez pour la Fali Poupa. nazali mpona artiste nyonso ya Congo. Ah, mais comment fallait pas moi je na vie faut pas kotia espoir na d'abord il faut yo moko omitelema na mai miso no lo wa bushi
soki okomi keno te napona benga x aya kosoutenir y mokolo bakozala te okotelenga na otikala ma ya miso mais heureusement mpona félix bazekwa nayebi ke aza artiste moko compétent déjà nde kolobango bato baya to baya te désert tuta na ye kozala respecté ye kolekaka bango nyonso na spectacle na elamba donc akoleka bango na spectacle na elamba donc stade martyr elongwe plein ekomi spectacle na elamba particularité na ye nyonso wana ezaka kocontribue na événement mosusu toyebi tozalaki ya biso nyonso na martyr musique mabe me bato bayaki otanga kombo te wana ya nani na otanga air moko opérateur économique culturel plutôt opérateur culturel naza privé naza privé mais ana tendance mosusu ezalaki bato baye te mais musique kitoko mosusu ezalaki musique kitoko bato baye ezalaki te mamu nyonso ezalaki te alakisaka na tendance opesaka bato batrophée lelo trophée nini okopesa bato babeti bamartyr oyo lelo après wazoka opesa nani opesa nani martyr nani ekozala nani malgré ozoboya kotanga koma fali na culture award rubrique moko ezalaki na 7e édition meilleur événement culturel 2022 meilleur stade te ezalaki meilleur événement culturel en général totiaki wenge 4x4 totiaki martyr ya héritier na totiaki mpe martyr ya ntimba okomprendre komona mboka te bongo bato nyonso to otangi bakomona maka mboka nayeba bakoma mboka opérateur culturel makambo osala yango wana otangi bato nyonso nakoma mboka kaifaka benge kabeya te kabeya voilà obenga kabeya te po kaya ntimba ndo oyebi non c'est mon frère otangi bastada otangi stade afali te tanga bakombo ya bato ozoko kotanga kombo afali ezaka oblige kotanga kombo ebongo bao wana otangi ndenge nini mais natangi parce que naza libre osala choix na ngai bato bakotala biso bawario révolté boza ebele non natangi kombo ya mboka poto honore baparent et puis meilleur événement ebimaki wenge 4x4 yango nde bavotaki yango nde mtebi me meilleur événement wana population avotaki selon vote wana selon vote na yo te awa tozosala émission ya otala yo boye eza tozosala mpe émission ya bavillageois te comprendre tozosala émission mpo toéclaire mokili biso culture awa totambolaka na peuple nde avotaka oza sur peuple ana votaki mpe na wenge soki non wenge totala nani mamba wenge mais wenge eza patrimoine national lelo baartiste nyonso oza kotanga lelo na mokili oyo balanda lokolo ya jibe mpiana weranson ide masela te bamisu balanda te bazala chatance même oyo nyonso baotanga oyo boyebi wana azala propre alata bien azala mpe bien basere mpe balandaka ye c'est jibe mpiana weranson wato boya yango te e seul orchestre na monde oyo babima epai ya questeur te epai ya papa yemba te babima bango moko etanke baétudiant c'est wenge 4x4 et puis kosangana bango nyonso wana ezali événement ya monde entier etikala kosalama te ye ezalaka mpe 5 000 comprendre awa 5 000 mais toyebi ya misusu ba 2 000 ba 1000 te tocomprendre yo papa tocomprendre yo oza opérateur culturel mais oza na tendance oza na tendance monini yango natunaki ozala na problème na fali soki tolobi ozali na ndeko kotangi ndeko boza kotanga wana ozobanga meme kotanga kombo na ye ndeko boza kotanga kombo ne na ye même Simba na lobia oh là là oh là là par rapport il y a plein par rapport il y a en tout cas lelo mardi lelo na Félix Wazekwa naza suivre mardi ekozwa bato nango lobi makambo nzambe esalaki prince s'il vous plaît bato balalaki mpe na stade tokozela Félix Wazekwa abinisa mboka oyo asepelisa bato na bapale nasi meme totala bamatch soki nango ezalaka fimbu lelo soki toye kotala ye live meilleur animateur ya décennie ebimaki ya culture award ezalaki Monsoso tant toketikela ye Monsoso na soirée ayaki remise officielle mpe epai ya Félix Wazekwa azalaki na répétition ayaki meilleur animateur ya décennie na 10 ans fimbu ti lelo totala mais yango mpe ekanga lelo awa toyebi ke bamusicien mosusu babeti mpe wana bastade
animateur pe bamonani te bazwi baintervention pe baanimateur mosusu bayeba Opérateur culturel avec opérateur culturel avec tendance apesaka bato batrophée vérité te fo toloba vérité ngai mboko baye mabe so tolobi bongo so bolobi naokotela nsimba naokotela l'autre tozonga siko ntongo alobi ke artiste moko azobeta na martyr awa baanimateur bauti libanda baye kosala kuta impact koleka baanimateur na bango moko ya exemple ande bolobi ndeti nani ntongo koloba ezalaki ya ezomonana deja soko nomine bato nomine afali na culture award na yo onomine afali te non na culture award nyonso so otali te ndenge ozomilakisa boye non soko otali o arbitre nini azomilakisa defa basupporters ke nakumisana ndenge ekipe te te aza mwana wenge wenge elingaka fali te aza mwana wenge kosele 10 tozotuna question siko question ezalaki na comprendre naza opérateur culturel nalobaka vérité mais so ba vérité on va ba vérité on obi te balobi soki onakotyala mikro soki oboyi bino bolinga naasiminake no nde toza biso nyonso tu non propre nona bato nyonso otangi non propre peut-être point kabeya batari kabe otangi mponga na lobi na yo kabeya se Goga motona te nani tima nani Elmar nani opérateur économique TKR Pomba Aigle la 5e génération Yaya pardon kokata te pardon kokata te bokata te les warriors na bike bosaka bien bokata te on m'a créé polémique c'est quand même créé polémique na peuple congolais la population na biso ezalaka na ntango wenge siko na wera tozala mabia na batari na leki kabe ya leki tozonga ma Félix oui parce que les actualités là par rapport ya mutu wa bongo aza ya ye aza ya nga aza ya biso pe aza ya biso oyebi alobaki yango to le début ye na utoswana sikoyo pas même une minute omoni pas même une appel yango yo pas même une minute mais déjà opesa biso diner du tomo na histoire de ça ok opesa bino diner du temps sikoyo bozela toza déjà tozosala ngo na concurrence ya bato te déjà tolobaki troisième bazosala concurrence ya pere to ya fali te mais eza histoire ifo te bongo te omoni bato bazali na mwa pongi kabundu ale esalalaki soka panza bakoka peye te nga na ye te mais par rapport à 1 heure du temps on peut s'attendre na plein na spectacle plein na pas bien roulade. Bilamba ezala te na motu premièrement bilamba deuxièmement spectacle troisièmement nombre oyo ekozali monana na bandoti
le nombre ka o bato bazala wana babandi bango mais azoya calamité dans une azokota mais avant côté il y aura une histoire mais balobaka bana na nzambe vous les pasteurs na mesiki ko ekokordaka te mais présence na yo nani oza koassire olingo te bana na nzambe est ce que moto asala spirituel oyobela koyoki elamba oyo latinani asala tozokaza oke bapoto yamona bato basala babilamba ole mosu osa te tu es à sa part nous aussi les hommes toza na part na biso. Prends exemple, toi tu es mon frère, tu es journaliste, il y a un des journalistes qui bandit, ça a mis, alors moi je te dis, est-ce que pour la soutenir, on sait que pour la zakat, on va soutenir faire là-bas, que faire en chat, mais au moment où on a été là à la stade, on a outil pour là à la stade, on fait quelque chose. Ok, 1.